mabana ya Bukavu mushikie yawe yozali papa na ngai okopesa ngai maso nasengaka yango lelo na ye liboso na yo oyo pesa kimia na Congo ngoro yawe tout est possible à toi banana yo bakokufa na mandoki banana yo bakokufa na nzala mobulu na mboka mboka ekabwani liloba na yo ekotambola kitoko te yawe bana baleli kimiara kuna na mboka no Congo yawe tout est possible à toi yawe yozali papa okopesa ngai maso nasengaka yango lelo na ye liboso na yo oyo pesa kinia na RDCO ngo yawe tout est possible à toi banana yo bakokufa na mandoki banana yo bakangami na singa misuni ya bana Kongo etelengani na se mongu na vandi kaka na mboka yawe bana baleli kimiara kuna na mboka no Congo yawe tout est possible à toi jamais tokoki kosenga lipa po lelo pesa biso libanga papa yozali papa na biso pesa Congo kimia jamais tokoki kosenga bisie po lelo pesa biso nyoka papa yozali papa na biso pesa Congo kimia jamais tokoki kosenga lipa po lelo pesa biso libanga papa yozali papa na ngai pesa Shalom Shalom libota na Nzambe topesi bandeko nyonso mbote na kombo na Yesu Masia ezali biso awa na ngambo oyo couple évangéliste Maku toza awa et tolobi merci na moto nyonso azolanda biso déjà benga ndeko moko yebisa eke tokomi na ntango oyo tosalaka oyo ezali sekele ya libala merci nde papa lobi ya mwasi benga papa benga ya mwasi lobane ke tangu ekoki limbisa ngai me toyoka o nini Nzambe alingi olobela biso na sekele ya couple évangéliste Maku tangu ifweni vraiment toza na posa na bino yango wana tovandi koto oyo toyebi ke bino mpe boza na posa na biso yango wana mpe bovandi wana vraiment Nzambe apambola bino mpona confiance amour oyo botie kati na biso po tokoka kosola makambo na Nzambe. Tolobi merci encore tolingi tobondela kotika espace oyo na maboko na Nzambe oyo ke prière yango efasona keloko nyonso na mosala oyo ya Nzambe tobondeli Nzambe merci tokomisi nkolo mpoza Nzambe malamu torendre gloire nkolo yokosaka te tobibombi na maboko na yo nkolo pamba te moko te akobotola biso Nzambe na maboko na yo yawe ete biso tozala connecté na source divine po toporte oyo eza bomoi baye nyonso baza na ligne Seigneur tika eke Nzambe bazala na trois dimensions corps âme esprit au nom puissant de Jésus tolobi bongo merci Seigneur Jésus amen amen amen. Gloire à Jésus. Tokomi na tango na biso ya sekele ya libala esengo na biso koyeba ke boza na ngambu wana esengo na biso koyeba ke tokutami na bonne santé même ya mwasi papa kokutama na hôpital mais ozolanda biso en direct à DM5 na yebi ke Nzambe akosala ongolu parce que panier ezoko circuler encore et puis bolamu na Nzambe esili na mte na bomoi na biso lokolo lamuki ozana pema malgré ozana kati na hôpital mais Nzambe apesi yo pe moko na tango oyo c'est kaza makamala mokosana na yo koyiko za na prison ozolanda biso donc comme oza libre pona kolanda biso na nzela DM5 c'est que Nzambe azala makambo malamu akosana na yo kozala désespéré te ba o baza libanda pe ba o baza na kati eza te ke Nzambe abosani ba misusu no aza Nzambe na biso nalobi omoni chaîne oyo ezali pamboli na kati na mosala na Nzambe yango nazoba na moto moko partager continuer ko partager benga ndeko moko yebisa akota biso awa tolobelaka oyo ezali sekele ya libala chrétienne tolobelaka ngo pourquoi libala eza institution moko divine le plus ancienne na kati na Bible
Yamwana omoni eketangu mabala to ba foyer ezala kimia mama église Nzambe pe ekozala kimia makasi. Église ezala kimia pe musala Nzambe ekozala na facilité pour ekende liboso. Alors kwa musala Nzambe ezala na facilité tozala posa na yo obenga ya mwasi moko papa olobane ke couple tamifone to bandi toza wana pour na sekele ya libala. Na minute biso tozoyemba osala biso évangélisation ozobengela biso ya mwasi oyo akokai peut-être kobosa na air. Tango Nzambe asalaki mokili oyo ya se asalaki Adamu na elanga na Edeni alobezali malamu te mobali azalaka ye moko nakotindela ye mosungi akokani na ye tango Adamu amoni Eva tondi na esengo oyo moto lokola na mokuwa ya mwikuwa na ngai mobali ya kotika ndako ya baboti na ye lisanga mwasi na ye bakomi moto moko plus égale totanga na kilasi kasi epai na Nzambe ezali moto moko libala ya solo libala. Continuez à inviter, partagez. Voilà pour se partager de l'émission. Libala ezali institution divine. Amen. Tango Nzambe asalaki mokili alobi eza malamu te ya mwasi papa tozala biso moko. Gloire. Donc atali Adam alobi no eza malamu te Adam ozala yo. Amen. Atali mokili habité comme nalobaki faisons l'homme. Donc moi si azalaki déjà incarné par mobali abino fona bimisa comme visible abifona bimisa pour Adam sepela Adam na komona kaza yemoko oui azaki yemoko kati na jardin na banyama nazalaki na o azalaki kati na ye o azalaki mopanzi na ye mais azalaki invisible. Pourquoi Nzambe alingaki mobali bake ozana responsabilité atiaki o liboso ba kozotambwisa boîte o ezali bala na yango abaki na kobimisa bino mbala moko te osola bimisi bino mbala moko koma yo pe sala nga pe na sala nga na osoka basani yo pasaka nga na olamba fufu yo lamba biloko abiki donc mutu ana rôle na ye abifona bimisa liboso Adam oyebaki yo oza mutu ala après na bimisa mwasi oyebaki oza po osunga eza bongo papa eza bongo na linga loba eloko moko na introduction na biso omoni kozala couple eza posa ya moto te eza likanisi ya Nzambe ye moko Nzambe alobi na biso na jeunesse abi Nzambe azo reconnaître alobi que ce n'est pas bon l'homme soit seul yango moni na espace oyo na encourageaka bandeko oyo ntango mosusu baza komona ke kozwa engagement ya kozala na mama na pembeni eza na mona importance moko te te nazolobaka eza likanisi ya Nzambe oyo nyonso yali pense ya Nzambe oyo ezali posa na Nzambe eza na impact na bavie na biso tosaleli yango alors libala euti epai na Nzambe eloko tana koloba na ntango oyo eza important to reconnaître que libala to conjoint azali important aussi na vie ya moko ya bapartenaire yaki kasi tumba conjoint aza vraiment important nde papa oti oloba ya ligo aza vraiment important mpe Nzambe eza égal 1 yango atoti koyemba nzembo ya mama ani mobejo Nzambe apambola ye na baklasi toyekola libala bato mibale eza égal 2 mais pas Nzambe bato mibale eza égal 1 yango na papa na ya mwasi boza mutu moko boza mutu moko yango lelo biso toyekolobela benemi ya mariage baza wapi semaine passée tolobelaki na tina ya maturité tolaki eza moko ya eza signe ya pardon donc pardon eza signe ya maturité amen tolobelaki yango semaine passée toujours na chaîne ya biso ya DM5 à partir ya Angleterre Nzambe apambola papa Dani Mungongo na mama Dani na mama Dina Mungongo Nzambe apambola bino toza toujours na chaîne ya biso ya DM5 au semaine passée tolobelaki pardon eza signe ya maturité lelo Nzambe asali biso ngolu na yebi ke to se pardonnaki siko tolingi to découvrir ba ennemi ya libala baza wapi o babandaki kozangisa biso kimia o basale ke tozala na ba langage moko insolent devant conjointe na yo l'ennemi yango baza wapi est-ce que l'ennemi pe bazalaka o baluka ba problème kati na mabala donc lelo toyekolobela ba ennemi ya mariage nayebisaka bato to na miyebisaka koloba eke eza important mutu ayeba mpe adetecte
baoyo bakoki kozala ennemi ya mariage. Pourquoi? Ntango oyebi ke ennemi ya mariage aza détecté, aza boye aza gauche à droite, okombattre ye mie. Yango monaka mokili eza kosala na niveau basiya, me baki babungisa mboka moko bakotinda baespion batala baplace nini oyo bakoki kocible. Donc soki oyebi ennemi na yo malamu oyo aza koderange yo okocible ye mpe malamu mpe okobondela malamu. Okobondela malamu soki oyebi ye. Yango wana papa uti koloba oyebi bible elobi na biso ke libote ezokenda kobunga mpona kozanga koyeba. Amen. Donc soki oza na ba ekai soki ozotambola non révélation okenda kobunga. Soki ozoconduire libala na yo lokola science nde totangaka okokenda kobunga. Babi na biso ba ennemi ya mariage. Alléluia. Donc toza koparler sur les ennemis de mariage. Ba ennemi wana bayaka mpo badétruire. Oyebi ke na kati ya baennemi oyo bayaka mpo badétruire papa toza na baennemi oyo baza visible mpe baza invisible. Surtout ba ennemi invisible c'est très dangereux. Donc toza na baennemi kati na mariage oyo bazokodétruire mariage baennemi visible mpe invisible. Donc deux sortes ya baennemi. Baennemi deux sortes papa tokende kutu plus loin baennemi ya pembeni mpe ya mosika. Oui. Baoyo baza pembeni baotake yo baoyo ba mosika baza kotake. Mais information baoyo baza mosika baza ko ba wa baoyo baza pembeni. Mais yo yeba moti. Oyebi musupe oyebi so oyebi te. Mabesi problème grave tozala en kati na ba couple ya mwana. Ba ennemi visible pe invisible. Ba ennemi de perte au de loin. Ennemi ya pembeni ou ya mosika. Mais ce que ba ennemi ya mosika ba aux informations la ennemi oyo na force ba ennemi baza pembeni. Oui. Po ba ennemi ya pembeni ba kota tina ba chambre biso. Baza tina ba chambre peta mususu biso ne toza ba porteur na bango. Ah c'est ça. Moni ta mususu bango ba kota kati me baza na biso. Donc baza ba porteur na biso ne toza ba porteur na bango. Ona otolo ba awa onde estão os inimigos? Bazali wapi ba ennemi? Sabe que estão dentro de nós. Baza kati na biso ba ennemi. Ou ao nosso lado. To baza pembeni na biso. Amen. Amen. Donc ennemi à mariage baza kati na biso ou baza ou pe baza na côté na biso. Na entourage na biso. Bakoki kozala na panzi ya papa matu bakoki kozala na panzi na ngona kati kati na biso. Mais gloire à Dieu soki bo détecter ba. Ah, il est très important voilà mama soto détecter ba. Parce que bazali. Te yamo si ko tchate mbete papa ko tchate mbete. Omoni ta mususu ba dispute wana bozala kanango. Ba makambo mususu ko bimisaka ba langage moko boya bololo bo bimisaka. Eza binoté. Eza bendemi surtout invisible. Invisible. Oui, invisible comment papa non le même à part invisible to le banano ennemi à liboso ezali ke ko conduire libala na bino sans zambe. OK, le premier ennemi ezali ke ko conduire libala sans zambe. Pour boyeba ko ba semence te, boyeba ko zo biloko nyonso te po yaza propriété ya libala. Oui. Boloko ko se quartier. Et que ya diriger binoté, ya tambusa binoté. Donc ça veut dire que c'est déjà un ennemi. Parce que yo oza licencié na science moko bo na université na Oxford, ils ont université à Cambridge. Ou bien la Trinity na Irlande, donc yo oza licencié pour nous omona ke ngana ko diriger libala na ngai. OK, pour diriger libala no malamu. Faut na nzambe kati na libala. Gloire à Jésus. Parce que nzambe ne pas ça créateur ya libala. Nzambe iba ingrédient nini faut bakisa pour que bino bozala malamu. Parce que ingrédient no nzambe chaki kati yango ya tiraki papa. Yango ya tiraki mama. Poki beauté wana ozala ngo ya mwasi, beauté wana bien faveur wana ozala ngo papa na ngai. Yango ya tiraki ya mwasi, yango ya tiraki papa, nzambe mutu apesa kibino ya. Ezali ke mama na ngai sala ke ngana bota maboyi. Papa na ngai sala na bota maboyi. Non, papa na gaita musu ba saki effort batianga na ba classe. Mais sagesse ou intelligence nzambe nde mutu akordaki grâce. Amen. 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 Sikalo moto ya pesi grâce. Mama na mona meme batu. Abali baba na nusu bakamwe babi oh tondimaki te po mukusu azala ngo na mwindo azala ngo il fallait pas kuta sa nini azwa libala. Mais faveur oyo azalaki nango eatire oyo azala molai bato bazokambo ekuta mokuse boye ndeni mobala molai boye ekoli non aza na faveur oyo baparent na ye bainjectaki yango kati na ye te mais aza na faveur oyo abotango nango lokola Jérémie alobi nzambe alobi na Jérémie ke nayebaki outa libumu ya mama. Alors faveur wana ezalaki eza déjà kati na ye ezali ke eatire papa wana ya molai papa wana ya bozwi oyo ekamwisa balabala ezali ke eatire ya mwasi wana ya beauté oyo azalaki mimi Miss mondial epai ya papa oyo bato bangamonaka aza kitabu wanga siko papa wana mama azalaka teka oyo mpo tozoka
bala ye waka musi balabala donc aza mutu moko mama bato batale babibu mutu aza no mposé mais loko nini ebemi ye po akende kokutana mwana mwasi oyo po bato batale lancer basa bato batiza ba make-up ya bameriki baza mais ye oyo bake kobala tala tokomparaka ngolu tia ngolu oyo etika ndako ya Saul na David baba ya Jesse ekela na David tina zamba soki moto moko azo reconnaître te to azo yeba te que baba abali toi je lui parle eza faveur eza ngolu ya ensemble ozo détruire libala na yo ya moi ozo détruire libala no papa po ozo comprendre te que eza grâce on nzamba sali non eza mutu nyonso te aza na mokili pe akobala non eza na mutu mususu azo sala effort abala ndenge yo bala azala pe na mwasi ya malamu na mobali ya malamu ndenge yo za na ye mama ana na cuisine na ye mais azozwa grâce wana exact azozwa faveur wana te na montagne ya mangenge nge amati ya lembi akupi meme na bamontagne oyo ya babalabala ya bapembeni mais ntango yo omataki na mangenge nge ntango ngai na yo togenaki ti donc okomprendre libala eza faveur okomprendre eza faveur linga sikoyo oyeba estce kana bato oyo bazozela nga na chite mpo bango bazwa alleluya estce eza na bato oyo bazozela kengana kwa koglisse mpo bango baprofite oui eza na bato wana mama naloba ntango nyonso soki moto amiyebi te donc ça veut dire que ezalaka mpasi mpo na ye pourquoi omoni ntango nde ozwi lelo eza na bato mpe baza na molongo nzambe azozela apesa bango mais soki ntango ye ozwi ozokoka kovalorize te peut-être na manque ya koyeba oyo eza na yango yebaki bato bazozela yo ndenge mpo ezalaka na match mama moni 11 joueur bazobeta eza mpe na 11 mosusu baza na libanda bazozela yo sala ni ofute analobi na couple moko kopermettre te kofute nazoloba na libala moko tala boyokana malamu bozwa boyebi ya malamu po ete bato bazozela bakoma epai bino bozali lokola bango bazozela bakoma epai bino bozali sikoyo olinga oyeba ke non kati na libala eza na benemi benemi yango koketa na gauche droite oyebi benemi baadversaire baoyo bazalaki contre vie ya moninga ya français moninga oyo nazoloba eza Joseph non bazalaki bacousin te bazalaki bavoisin te me bana papa na ye donc bazalaki makila ne biologie balai bandeko na ye biologie merci Jésus alors kolinga totalaki ennemi ya libala na ngai ennemi ya couple na ngai ennemi ya avancement ya libala na ngai ennemi ya avancement ya bana na ngai eza voisin wana kuna na x eza mama kulutu wana kuna so na y non tala nao na pene na yo tala nao na pene na yo oyebi mwasi ya mosamalia ntango akomprenaki révélation ya nzambe ntango akutana jésus akomprendre ke eza ye me akendana mosika te azongaki epai azalaki abinongo afuna banda awa alleluya abifuna banda awa sikoyo tala oyebi ennemi ya liboso eza kozanga nzambe kati na ennemi ya mibale ezali oyo biso tozoporte kati na biso alleluya na mitema na biso alleluya donc naportaka eloko moko boye lokola doute donc doute aussi eza ennemi na kati na libala donc nazoba est-ce que évangile alingaka ngaka ndenge banda olingama mokolo mosusu tokutanaka na ye nazalaka nzoto mike nazalaka na lago est-ce que alingaka ngaka olinganga bo sikota mosusu nakomi monene est-ce que adébute omoni ba est-ce que wana eza yango ya contact mama omoni meme na ndelo na soutenir eloko moko omoni ntango olobi ke doute c'est un ennemi ya libala oui mama oza na raison sikoyo ona alobi baza na ennemi baza invisible po ozomona aza kati na me yo ozomona te eza na bato mpe bakondaka mpe po ennemi bazotravaille mingi me akimi na hôpital pesa ezalaki mpuso bato badokter wana hôpital eza te nakende mboka wana non parce que aza ennemi mo invisible soki oza na nzambe okomprendre non esprit oyo eza esprit ya nzambe te po elobaka ozoloba kati na estce moso alingaka mpo ndenge azobimabima estce azwi mobali doute mama oyebi meme chute ya Adam na Eve evandaki na doute ntango serpent ye alobi est-il réellement dit est-ce que ya solo vraiment alobaki na bino sikoyo mama akomi na confusion batalani depuis ezalaka eva akutamaki ye moko eva akutama ye moko est-ce que vraiment siko eva akomi na doute abi akoza te na raison siko combien de couple lelo eza kobitula vraiment est-ce que vraiment papa oyo ndenge akendeki imeloko moko te est-ce que papa ndenge asalaki boye est-ce que azokonde kolinga ngai doute wana
yango ebimisaka sikoyo ke aza ennemi invisible obali koperdre oyo eza considération obali mpe koperdre oyo ezali confiance oke biloko oyo mibale nalobi soko obali koperdre yango na makambo ya libala tuza koloba donc ça devient partage ndeko na ngai tobi doute tant qu'on continue tout le monde que ennemi mususu invisible et ça va sous question donc sous question donc ennemi mususu invisible invisible azakati na moko ya couple papa so mona na tema zo créer trouble moko bo comprendre donc invisible donc vous avez bino mibale bo comprendre muto azaki mais trouble bino na katanga voilà ce qu'on comprend ennemi invisible il y a ba sous question c'est comme sous question te baza invisible baza na kati ya mutu donc sous question zo ya pa na yomboko ezotika na kuna na kati zo détruire ma ndenge alobi azokende afrika oke esomba lupango epuis ndenge toza awa en afrique est-ce que lupango wana osomba makombo na ngai alobaki ya kotia est-ce que kabima asomo donc komona basous question moko c'est ça bongo ntango oyebisa grande sœur ne ntango oyebisa grand frère na ye est-ce que ngai bakolongola ngai kombo te na buku wana donc basous question eza moko ya ennemi invisible kati na eza moko ezoluka échec kati na pu basous question est-ce que baquestion ebele wana omona moto akomi kobotama potala kati na motema pourquoi azokomi tuna mpe azozwa mpe ya motema mais confiance na relation azalaki nango ezokita ennemi invisible oyo ya sous question oke pa docteur alobi ke oza na problème boye naza na posa conjoint na yo conjoint no mpona informe bino ndenge nini bokoki kokenda yango po tokoka kolonga yango mbala moko komina basous question ntango akoyoka yango akolinganga kaka ndenge abandeki kolinganga estce sokoyo ozoyebateki eza ennemi non aza ennemi oyo azotia yo basous question wana comme ça yo ozwa dégoût comme ça yo ozwa kanda langage mauvaise ekoma na monoko na yo ok soki okoma na balangage moko mauvaise so langage mauvaise wana comme sikoyo ennemi visible wana sikoyo ozomona te soki otiaka te comme si otiaka ennemi visible oyo nazomona boye mais sikoyo wana eza basous question ozoyebateki aza ennemi okatiaka ngai naza monoko ozobasokola monoko ozoba ennemi visible yango na ndeko azolanda biso nazoba na libota moko oza na capacité ya koevite basituation oyo nyonso katikati na couple na yo alleluya tozocontinue toza na ennemi invisible oyo papa ennemi invisible mosu eza moto aza inspire kati na ye moko donc moto aza inspire donc papa dani mongo bapotre aza na kati ya angleterre na ntango mama dina mongo aza na kati ya congo démocratique na mboka na biso komona ole na moi mama baposa mibeso mama azopesa biso bu ya kolia na bio mais tozomona sikoke kati na bango mibale baza sire papa dani ayebaki ke na ere wana mama dina fo azala na kati ya beach ayebi ke azolia kaka ntango toyebise na moni mama dina na garçon wana biwi aza ndeko oyo bazosala na ye mosala ayeba ye ti donc oza sire mais sikoyo ennemi invisible aza moto aza insire donc oza insire donc soki oyoki kaka ke mama jolie évangile okaka ke mama jolie tomoni ye azokita na amsterdam na frère mo asimbili esaki oui akosimbelanga saki donc soki oza sire loba si saki yango ezalaki poids saki mama jolie apesaki frère mpo bamibali baza makasi asimbela ye toza sire mais sikoyo moto aza esire akoluka ta nimero ya motu wana nzungu esengaki azwa mai ya bapesa te mais tele baza esire atoki nanu ye mutu abandi komitungisa bato nyonso bazoso abengi mwasi na ye to abengi mobali na ye oza wapi question mbote eza te sambote eza mabe okobela eza ennemi invisible fo toevite yango na bacouple non yango sikomona te ke échec oyo azwaki na libala na ye parce que ye azalaki na ennemi invisible komona te ke échec wana ndenge yo mpo ozomona ke yo mpo oza bongo échec na bino ekozala na même résultat non ekozala na même résultat te ta mosusu ye na manque ya manière na manque ya maturité azalaki koconduire libala na ye moko kati na bango azalaki na patience ti lelo ozomona bango bazali mais yo mpe okopie yango te kokanisa te ke conjoint bien conjointe no mpa kozala na patience mpo tokoki kotambola nzela moko tokomi mpe esika mo tomoni ke mamango ezopesa bien te tozongi eza ke tozwi échec mais résultat na biso kozala ndenge moko par rapport ya ngai oyo
nayebi nzambe Alléluia. na yo oyebi nzambe te Gloire à toi, non Seigneur. tozwi échec esika moko toke tokoti basivi baboyi biso balobi ke te misala eza te Ok, maman, mitema ezoswa me nga nayebi nzambe nayebi ke échec na yo na nga eza différent très différent. nayebi nzambe Amen. bible elobi ke nzambe alobi david alobi amona te moyenge beni akelela donc nakei nazwi mosala te me nakokelela lipa te nakokelela mai te Amen. eloko très important nakokelela kimia te Alléluia. parce que papa na ngai nde aza homme d'apage Alléluia. alors échec oyo azwaki parce que amankaki mobali na ye mais toujours bazali kokanisa te yango mpe eza pa na ye Non, jamais. ntango mosusu ye toujours baza na mobali na ye ayebi nzambe ntango amankaki mobali na ye après ayokaki pasi na motema asimiliaki epai na nzambe alors nzambe asimbaki motema ya mobali na ye asimbaki motema ya mwasi na ye abaki te bokabwana te parce que acomprendre yasali mabe apusanaki epai na nga asei ngai pardon mais ntango mosusu yo oyo osali mabe pa aconjoint ou bien pa aconjointe na yo oyebi kutu nzambe te osimilie te epai ya nzambe résultat na bino ekozala yango moko Différent. Et vous avez différent. badoute oyo oza nango banégativité oyo oza nango bainsigne oyo oza nango na oyo motu ayebi nzambe aza nango mais azopase na brisement ya nzambe non réponse na bino ekozala yango moko te Jamais. tozokima mbangu tokomi na nzela nga nalembi yo lembi non récompense na biso eza ndenge moko te non nga nayebi ke oyo abenga ngai te efo atalisa mokili ke akangoli nga mpona servir ye epuis mpo bolamu na nzambe ye akompagne ngai Alléluia. donc akangoli bolamu na nzambe esali e akompagne ngai gloire à Jésus. alors yo oyebi nzambe te non na kuna na nini na psaume asafa alobi azomona bozwi ebana osali mpasi me ntango akomprendre ke bozwi ya bapayen eza lokola milinga elimwaka facile donc yo oyebi nzambe te lelo ozomona ke ngai na ye tokokani ngai mpe libala ekufi non ebiso ya bango ekufi te Amen. donc nzambe azolinga arestaurer bango. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, la restauration est toujours très importante. Amen. Bato mingi lelo oyo mama bazana ba problème pourquoi baboy ko zonge pa na zamba. Amen. Nzamba yibi situation ni yo za nango zo traverser. Nzamba ko bomba maete na kata couple. Amen. Oui, nzambe akozwa yo kaka. Soko raté na lokola alpha azo zela etake omega. Amen. Ba couple mingi lelo oyo ba problème ba repérer nzambe na suka. Mais soko repérer nzambe na bandeli combien de couples to kutai na bango. Ba ba ta so papa so te kutalaka ta na bino so te yebaka ta nzambe toka kokabwana te na libala na biso yango wana papa tozoloba lelo mpo okabwana te linga odetete ennemi oyo aza kati na yo topesi verset na biso amos 4:6 mais tozocontinue papa obi ennemi invisible motu oyo aza focalize kaka na berere ok donc ennemi invisible mosusu motu aza focalize kaka na baerreur donc yatala ne babien fete te lutu ekoya sibili mungu eleki bokosala bata inane na ndako okomi retard asili donc ya otala te ke lobi bavandi ba 2 jours ba 1 mois passé mama ou papa ya mwasi abanda okoma kutu avant donc nde kutu asisi kaka mosala ayebisi baninga yanga na kendako ozokuta ozokama mosisi anotise te na 30 okomi babia masolo kuna baninga nalingaki te mpo nazali na posa na ya namona o ata ntongo nakendaki voilà siko moto akomosevaseva libundi donc koto ezobomba madimo mais sikoyo mikolo akomi na retard parce que azwi overtime babakiseli ye mwa baheure likolo ba moninga moko ayaki te eza mpe lipamboli na bino na kaka ndako po finance ekokota ntango ye akomi sa oyeba pourquoi okomi retard donc yasilikaka ne kaka donc ye amona ane kaka négativité donc ye azaka focalize kaka na berere ok donc ndenge oyeba osali mabe non oyebi soki ozaka focalize na baerreur okoavance te motema na yo ekozala na kimia nayebisaka bato ya meme nde toteyaka ozona na évangile maku ntango ifweni soko naninga panda inédité mozoluka berere okozopona aza mutu era mutu olobaki awa évangéliste asali erreur et puis tellement oza focalize na berere mamezala bato bafocalize sérieusement yebnala na berere oyebi surtout tanto tokozalaka na moment intimité non lelo mpe moko mpa koza fatigué epesi ndenge epesilaki te 2 jours 3 jours passé mais yo focalize kaka na lelo te metala 2 jours 3 jours passé oyembaki meme abosani oyembaki osepelaki mais sikoyo lelo o diagnostic ebimi bongo tosala ndenge nini mais mpo nini yo se focalize kaka na yango non fo kotalaka bakalite
qualité. Autant peut ba qualité au bino na comprendre. Que lelo esalami boye. Mais hier yango mondele na ba voiture ça la sur rétroviseur. Autant le bino. Hier donc antidonte. D'avant-hier, ok, les vendredi, jeudi, en tout cas, Mangenge les gars qui bien. Et t'as vendu ma boa. La position bien vraiment. Ou qui a compté hoje. Ah ouais, ça a mis le lot. Et t'aimes qui entendait. Le lot, faut la comprendre. Oui, il faut la comprendre. On a cause à focaliser quand on a berré. Pour pas combien de 100 km, de la fatigué. Et c'est normal. On a cause à focaliser quand on a berré. Oui. Que alba qui ressemble à la boto ma sombi en moté donc na kanga mi kaunte metala wa somba liboso. Et puis dans la couple mingi les choses va pour maman po ba boy côté la rétroviseur. Au boy côté la ciment. Papa, les gens vont marcher mais bible lobby que lobby et go pesa malam. Mais si on se focaliser la berré. Donc pas la yore cause là que OK, mutasala erete muto ça pour finir. Amen. Matière à cercueil, alba de soutien. Même quand le boy a pas maman ça erreur. Si on y est balambi madesu balamba pandingwa na bongo fongano na intimote hein balambi na bango biloko nyonso ya malamu jamais le batuka lelo na mama olambi kitoko intimote si oya zela nega juro ezaki mungu eleki do yo obosa na kana yo bien intimote 620 obosa na ka do yo oza focaliser na bere ya mosi soki na libala na papa na ngoza ka focaliser na ba erreur o esalami non libala na bino ezala OK musikate yango biso toboyi ke divorce esalama non toboyi ke to compter ozalaki na intel non avant bala ça va mais tant ozwi engagement na yo non linga o protéger yango faut protéger ke bana benemi benemi visible autobi eza invisible eza belé mais pour l'instant ennemi invisible mususu égoïsme aussi yo zo yeba te maza ennemi OK. Donc, l'ennemi pour est égoïste. Égoïsme pas à mobile, non pas à moi, sina. Yo, même on dit que c'est le quoi bondoki. Maman, donc c'est la mibale sous on va dire égoïsme, mais pas moi. Pas moi, c'est donc égoïsme, mon déti, bakdom, ta kabela yango, so ta bois kela yango, ali moi. Donc, bah, sopela égoïsme. So, bah, ozong, ça va pas nani, so qui mouto a pesa yango à mona na kati. Hein? Bakozong ça va pas nani, yo pe nzambo lingi ko luka nzambe te. Poso luka nzambo okene pas nzambe. Oui, c'est ça. Bibo ya pa na bibo to aller charger pe fatigué. Alors nzambe ngala moni, te égoïsme o comme linga kilo. Na ye ko se décharger pas. C'est ça. Mais yo pe maman nzambo lingi te papa, ya moi so lingi te. Siko égoïsme o yo zala, mo zala ko ba kinela yo ango. Maman, avec égoïsme wana et toucher anti côté bana maman. Donc papa la maman me toucher bana. Au moins ça comme côté McDonald's, maman on a 4 moko. Là ça va te la vitesse. Accélération. Donc tu me laisses la tête pour bana ba mi la égoïsme. Donc égoïsme aussi c'est le problème. Osomba di mapango. Mais ya moi si ata moko pesa yi. Nyonso la comme mais sur la combat tata moi si. Bana ta moko. Musozo tshana combat tata moi si to eba nzembo ya mama ni mobejo. Tango nzamba saki mokili ba ezaki malamu te mbala zala ye moko. Asala ki moi si. Asala ki yo tata moi si na ote bozala. Asala ki yo grande sœur na ote bozala. Ba grand frère na nga bozola na ngai na DM5. Na za direct na DM5. Ba grand frère na nga ba papa na ngai. Na za moi si na binote. D'autant bozo so mapangu pona bino, boso mapona basi na bino. Boso mapona bana na bino. Soki pe bolingi bo sangisa kombo eza moko tia kombo na yo ya mwasi no na ya bana. Nuko tia kombo na ngai te. Mama, non, ponga pe na za mobali na ngai. Mama, obi élément oyo lobby ya égoïsme. Ya égoïsme et boy mabala ebele. Oui. Oyi mabala biso ekupa nini? Moi je me un rapport, moi na fana mbalo 17 ans. Toi na 4 mapango nyonso atala koma bana. Ya suka kutu atala koma neve na ye. Donc maman atala bi mutoso na konje na ye. Égoïsme eza mabezo lukamanga. Omona yango si ba sous-vêtement lembi. Donc kabelu wane lembi et comme ce qui a nouveau modèle mais yango sika alinga ba kabelu me wapi moyen. Azota. Pour papa maboko makasi entre temps na jeunesse obi posa moi c'est ko ça m'a pas mobali. Pour ça ka ya nzoto te ya mbetu te bongisa moi sinayo. Ya moi si bongisa mobali na yo. Yo moi si moso mabiloka kitoko zola to cha ba make up. Mobali no to ba seka mobali poso kauka. Mobali ba sapato egumbama. Ba pantalon musu tala minene musu mo tala comment ba couleur mo ato che faire simba lisuti. Ya moi si. Ba pantalon double pont, tu veux pas mettre ba double pont vous. Donc banzela bi balé mna. Si tout biso la poto papa bazoba ba ne poto mboka basi. Hein? Papa bazobanga so na lobi mingi donc 24 heures soki ba loba 100 mètres soki na linga kutu te elanga na passer so combien de mètres ba pesa. Ya moi c'est ça bien te.
mais yeba keza yo teza ennemi aza kati na yo dans ce ligne détruire l'avenir moko mais liboto ezangi koyeba soki na kobunga donc yeba ke aza ennemi kati avandi kati na biso eloko nyonso moto azali koyeba réellement ya kokosala mama ema toujours na distraction yango na moni bible na biso na Amos bible dit que mon peuple ya satana te mais peuple ya nzambe abie que mon peuple périt faute de la connaissance mais pour la connaissance ya malamu na makambo na libala elosenga ozonga epai aza substituteur ya libala alors tant yo rejeté moto akeli libala ça veut dire que grave ebandi place wana. Maman Dina Mungonga parti à Congo. Merci maman. Tozo lobela ennemi ya libala. Bazak wapi. Donc bazak kati na biso bio bazak pe na pene na biso. Yebisa ya mwasi papa obozani kuna na kati ya RDC que to couple tamufo nezo lobela ennemi ya libala. Ezala ba ennemi visible, ezala ba ennemi invisible. Amen. Alors tozo lobela ennemi moko très dangereux. Donc, il y a beaucoup de casse, maman. Égoïsme. Donc, il y a un Portugal, il y a un mao de vaca. Mao de vaca. Donc, il y a un mao de fongola. Il y a un mao de flambeau. Marteau, on a pêche. Donc, papa, mon mabo, ma casse. Tu vas pas passer l'année, ma condamné la toilette. Ça, il y a côté la toilette. A Kangi na nous porte, et puis après, si porte mon Congo. A Kangi m'a pêché mon Congo. On a compté à bouer. Betelo porte au fond la tête. Pour bien que Yesu a dit qu'il est égoïste. Mais si quoi so qui est commis à côté grande sœur na yo, grand frère, oh nièce, neveu, on se peut ça mon libéralité. Natina combien? Non, et ça bientôt et puis que tant sous au commun na mais tant na lobabo na zo loba ngapi na za ba grand frère nanga. Na za na ba papa nanga ba noko nanga na lobama ngai pe bo sala ngai yango te. Pour ça bientôt ngapi na osala bino yango ndenge ba na bino ba osala bino te, na osala bino bolamu wana te. Na okokango te. Mais mwana na yo papa, lelo soka moni yo na pasi ya mwasi akosala plus que bana ya bandeko. Amen. Akosala plus. Amen. Amen. Oui, il faut qu'on valorise le comme tout ça. Pour ce moment, qu'on valorise un côté, on peut perdre un facilement. On peut perdre facilement pourquoi? On peut se valeur. Combien de maman, combien de papa lelo? Ah, attends, moi c'est l'habitat. Yon tu le balanga, tu as sur la canisse, on a joie. Donc on pousse à la route du thé. Mais comment vous avez abandonné la compagnie de pourquoi le lobby 1 plus C égale? Donc, ça dit, moi j'ai mis finger. Kasi yango siko te bi ke eza ennemi invisible. Poso ki ayeba ki nozo ki yazanga. Donc poso neza okabosi ki ngani mutu bazo seka. Atenga fona bombisa ye. Donc nega souvent na souci c'est que ça problème moko zo déranger. Donc afuna kota kati na ye. On ayeba eza nini. Mutu zo valoriser conjoint na ye. Abi fona kota na ye beza pona nyoza na esengo te. Mais yo zangai. Yebisa meza nini. Bon côté nous on a compris on a le but qu'on a les singotés mais quand tu qu'on a évité c'est quand nous ça la passe pour te détruire ennemi wana donc plus faut te comprendre so to comprendre le tu vas détruire le to détruire ya ngona moni est important mobali to mwasi moko na ba couple faut ba ko la lecture ya conjoint amen lecture wana on reçoit la lecture malamu kwa non ma jolie à la mkaboete amen mais ça me belle musu ba moni ko la moni no biete mais mama sabo ya talité parce que azo trouver na orientation familière to continue ennemi visible hein donc il y a étalité papa parce qu'il y a azo vivre na orientation familière OK l'orientation familière azo vivre na orientation familière donc musu ko vivre na orientation familière na katalibala azo katalibala vivre na orientation familière OK omoni basi basala na bango ka bongo soka moni ozwi mbongo ni kwanga osane tazobela ko mama apo yo bimisa wana siko grand frère bien papa bien ya mwasi ya mobali azobisa siko ndeko na mobali omoni biso basi toza bongo na mwasi na ote soka moni oko ozwi mbongo akoma bongo ndeta azobela ndeta na ba problème kolanda eto moni ba ennemi visible OK mais sikoyo ya bongo mama eza très dangereux pour malibala na ibale ko kufa na Esaïe kuna na 48 eza na partie moko balobi ke bima na Babylone babi bima donc soki ovandi esika wana soki continue kotia matoi na weyo kama makambo wana yeba ke lobi wana oluka bato kati na libala mama oza la raison pourquoi omoni bato bayebaka te nde mama toyebaka te omoni kobotama na famille moko songolo okosala choix nango te ozala mama osala choix nango te
Maman pas robota yo sali choix na été. Mais ba ami ya ko approcher côté ba la ceinture na biso. Donc ça veut dire que au ça la choix na bango. Au ça la choix. Et puis tant mon koti kati na libala. Ata maman botina ata papa ata bande konanga non ça la choix. Ya ba oyo na ko kozana bango na kati ya libala na nga comme lisolo. Alléluia. Même il y a landinga ngala landile ki ngala landinga yi maman na non na kotala. Est-ce que maman nangai aza vraiment oyo nzamba pona kati na libala? Est-ce que papa nanga aza vraiment nzamba pona kati na libala? Po mutu muso aza na libala, aza na kati ndako ya libala maza libala ti. Maza na kati ndako. Aza na kati ndako ya libala. Ala malebe fufu. Oui, bana na lebe mbetu moko oui. Bana na bango pe mbetu moko. Mais aza kati na libala aza ndako ya libala. Si ko grand sœur nanga, grand frère, maman nanga, ba parents nanga, bazana kati ya mabala obi bazana ndako ya mabala. Alors ba o bazana kati ya mabala, ba kolinga ngai pe nazana kati ya libala. OK. Ba bana siko yo ko s'attacher na bango. Ko s'attacher na bango. Po ete libala na yo ekera destina malaba. Po bango bazo banga balingi kutu te. So ba yoki rapport ba bitete biso za ka boete. Eh ba répondre mobali boete. OK. Ba tela mobali biloko na sanye te tukate. Omoni ba faire bomba kapona bapaya mopaya liboso za mobali na yo kolondaku donc mama na ngazo banga bande ko na ngayo bazakati na mabala bazo banga bande ko mobali na nga o bazakati na mabala bazo banga bali babiti bazaka bongote aza mwasi na yo non ata biso toza yende fa lamba servir po ani nozo manquer na miso na biso donc mona ba semeki bande ko mobali me bazo corriger ndeko na bango mobali babi non balba na mwasi monte aza mwasi na yo lelo soki azu problème bana no ba souffrir biso balobaka proche bango te bazala pena kata balobaka sika ya lekisi caractère nona mabe yango bapesi na bana na ye amoni ozwi mbongo yango akomolakisa maladi o mama bango azobela papa na bango tika ye donc bazwi na bana basundoli bango pa ya mama. Alléluia. So yango no moni couple oyo oko approcher na kati ya cercle ya libala na yo fo yeba kosala choix na bango na kama omona bato mosusu mama approcher bato moko basala nde badivorce cette fois bango na tia pene na ye est-ce que conseil oyo ya kopesa yo est-ce que eza conseil ya malamu ou pas est-ce que ye ndenge asalasala badivorce wana azali lo moya malamu ezala bato mosusu basala divorce po mobali wana mpe azalaki malamu te mais ntango akomona ba 4-5 divorce tozoyeba eloko moko ndenge babanaki kongo analongwa ngangu wanuka ye ngangu zako donc so bapesi yo conseil kuta mwana mayele na yo po analyse baconseil mosusu azali bapesi yo conseil mobali no mpe alekisi ye bovoja alekisi mais biso toyokana ndenge ayokesa mosala nzambe yo amonela yo ozokopande wasi comme ennemi visible papa ya papa bongo tanga kana Esaïe pardon na Esaïe 48 bongo tanga no pe na Timothée Esaïe 48:20 po ya komi yango bako ko comprendre. OK, Esaïe 48 po ba ennemi visible baza otozolo tam so koza ya nanga mama na ngai papa leki na ngai amen ya mo sa koza ya na yo mama na yo parce que ya zakati na libala azakati na ndako libala mazakati na libala te dans un ennemi visible. Esaïe 48:20 verset 20 OK. Esaïe 48 verset 20 amen amen. Esaïe 48 donc wana bazaba ennemi visible dans un biso ke kolanda eta zakane kabo verset 20 Bible na biso boye sortez de milieu sortez de Babylone fuyez du milieu des Chaldéens avec une voix d'allégresse annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre, dit l'Éternel a racheté son serviteur. Babi bima na Babylone. Donc babi tika bango kapona na bango. Yaza kati na libala te, azana ndako libala. Dans zo vivre na Babylone. Alors yo bima kuna, yo comme nda mesa bimisa yo. Yo yemisa bango ya babi kuna nza bimisa ki alobi na Jacob Siko sika Jacob eza yo ya mwasi. Esika Jacob eza ngai, eza yo papa na ngai. Babi bima kuna annoncer bango. Ke ngai non, na koza sura makambo wana. Amen. Donc ngafuna linga mwasi na nga ngafuna linga mobali na ngai ngande na somi lupango funa tia kombo ya mwasi na nga na bana na ngai et puis lupango ngo pe muto okena ngo pazati soko pwani nyoko na bisuka na kati ya ndako boma tekeze neni mobo a principe yo papa oyo koza lefu na 4 lupango otia kombo na yo moko na kombo ya neve to nièce eza mabe pourquoi ozo malibala na yo na sobo bo vandi 20 ans
nandimi teke mbongo nyonso yo osalaki yango mais sikoyo mama azotala motu na 20 ans nga kuti naza te na eloko moko te malamu onakobana na 40 ans malamu nakataka makambo siko ntango bokati makambo yango soki otala sikoyo fitiri ya bana bobebisi d'abord destine ya bana oyo bazokenda destine ya université bana bobebisi oyo ezali l'avenir ya bana et puis lipamboli oyo nzambe atiaka na bacouple ya bino bokati yango na katikati boyebi ke lipamboli ya bacouple eza différent na ya bacélibataire meme ntango tokendaka na bainstitution so batuni oza marie oui neti bayamba na mwa respect na mwa ti bayamba na respect meme ntango toyaka na bamikili ya mindele bose présente po bapesa bino esika kolala tota bamoni boza couple bayambi bino bien par rapport ya oyo aza ye moko elingi kolobaka lipamboli ya bacouple biso toza leo bacouple bino oyo boza leo bacouple non eza lipamboli moko dona koloba surnaturel oka nzambe moto akofungola baporte po obtenir oyo bino boza nango mpe bocomprendre yango mama oyebi même nzambe ye moko so boya deux personnes moko aza marié moko aza célibataire bokoluka misala nzambe akosalaki marié azwa mosala po ayebi ke bozana famille eza na nsima ya la bénédiction ya la famille sikoyo yango mona yango mataka yotikala na afrique naye poto ti tala nakoya batuna biso babi bamali mama na natia bizali boko boye kunga so bayela célibataire katuka lega poto kuna célibataire lega poto basakisi bino ata sexe bazomona te circoncis moko bazomona dino muta mikaka tano mais sikoyo bacouple mama tabikala no is my wife o mwasi na nga bazolengela bona niveau moko na mboka moko boye ba 20 ans passé bato banene bakosomba bazemi bazosomba na bango bolingo toza na biso te mais tokendaka na biro biso mibale bapesaka ta famille donc ça veut dire que initiation oyo nzambe apesi na bacouple eza posa ya mutu te yango ozomona koza na 55 ans ononga naza na ngai leza na obala naka ata na 60 ans bongo mwana otikela gardien na age nini foza nzoto makasi yango te foza nzoto makasi epuis bana mike bakimaki mbango siko basi okima mbango olaneneli eza mabe te eza na baoyo nzambe abongisa meme nano oboti te meme okomi na 60 à 70 ans nzambe akosala grâce nzambe mpo ye alobi ke pana ebe stérile bakozala te mais sikoyo olinga sikoyo ke ennemi visible akota te oyebi ennemi visible mosusu akota mpo ani distance donc couple baza toujours à distance. À distance aussi, il y a un ennemi visible. Oui. Alors, toujours, on a komoko, on a libala d'abord. Il y a libala musikati. Libala, il y a libala, il y a peine. Amen. Moi, c'est un peu faire la place moko. Moi, quand absenté, ni maman a choisi de m'gonga, accueilli pour quelque temps. Vous voyez, maman? Mais à quoi on va d'ailleurs pendant 8 mois? Non, 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 non. Ennemi mususu akotaka. Pour la distance. C'est ça. Oui, F4 dans le jardin. Et donc, c'est là qui est na évité na plan en Zambé, mais c'est qui distance moko amuninga. Amen. Moko amuninga. Bazala qui distance. Alors, distance, c'est un moko ya ba ennemi kati na couple. Alléluia. Ce que vous voyez, bangoto mona ka boke na bino ma shop wana. Donc na biso na suki na tekama na leader. Mais toko ke na biso ka nzela mo po ça la poso luka lo kuna. Yo raté yo ke na nonga na zoya na mais pour les tokens de la mon côté. Non, ils ont ennemi à distance. Ils ont lingaté vos ensemble. Donc moi 6 mètres moi à distance. Ce qu'on peut manquer de discernement vos autres tchakate pour la nini, pour qu'il y ait une église, 4 pèse à 5 places. Puis nous vous à 4, mais pas qu'il y ait des voitures. Il faut que nous en fassions moi. Faut qu'il y ait une voiture, mais c'est y a une distance. Ennemi on a 4 na bino, aligné toujours côté à distance. Ce ennemi on ça la nini maman que nous ma casette là. Maman a connecté mutumo ya Afrique. Abenga na WhatsApp mama yo kena la ngazo sola non 10 minutes bokela mama mais botyo sola te donc que ennemi moi à distance yo ka bwe aboni kuna kasi boza bien nini non bilo musuko refuser yango hotel lobi no eloko yo na moni lobi salamati le so ça on a moni comme lo mususu c'est ça mais pour mutu à comprendre yango faut ça na Saint-Esprit à discerner c'est ça pour ce qui azati ata conjoint na yebisio abi yo na moni ça un problème o tia tembe ennemi mususu ya libala eza tembe tembe aussi aza ennemi donc mona tembe ozo yebise ke likambo yo na moni zo se répéter lobi to banda okende shop donc otika eloko sola tinga kuna comme na shop to kuta no tala zozo ayabi phone ya damba ayabi makela yoza makama be pour monaki ser na nga benginga yango zolo babongo à cause à ser na mais tellement ils comme ko se répéter non ngala se peine nangote alors tout vanda to bongisa yango to ba kati na libala eloko eza fort eza dialogue est très fort sans dialogue bokenge nulle part sans dialogue toke nulle part faut que cela pour batu bebe bavandi faut ba problème on va toujours pourquoi
awuti na levo bakolisina na famille ba utali bakoliseli bakutani siko fo bongisa fo ko solola ba couple mingi mama eza okufa lelo pourquoi ma solo ezate papa ko uta musala akene na 5 heures azongi makolo na mesa zompa kana zonsika mukongo bwengozi papa boya position e me makolo bangozi boya uti musala fo sola na mama fo dialoguer na mama mama je ne pas ça ndenge OK ay pas ça que boy so te mama expliquer yo comme nimbo bisa muso za porte d'ouverture ya isolement bo sola raté mais c'est ennemi mais babakisi lo ba air babakisi mbongo yo muteme sepeli mais pourquoi kaka yo babakisila ko misala pourquoi kaka yo babakisila ko mbongo na misala tangu yo ya na ndako nzoto nyonso ebuka so ba bi mususu ba wo peso ba air sala longa lobby mais ye azo ba sala nga po ya vana mwasi na ye po ba solola bible lobby ya bima na Babylone do bima na baninga ya bongo. Alléluia. Obi ennemi muso eza précipitation. Oui. Oyo zalaka na ngona musala doki fo ba chama kaka sika wana basala po ndeti ye te. Do lipango lina ye na yo ekokokana ta mokolo. Ya watika la okokana te. Ekokana te. Po ye azala ndinga lukela nzambe. Ye azala na ndinga bangela ka nzambe. Donc oza la précipitation makasi. Bible lobi sepela na oyo zanango. Amen. Oyo libala o nzamba pesa. Ya mo si sepela. Tenda na sepela libala nzamba pesinga. Gloire. Est-ce que na famille na bino bango nyoso baza mabala ndenge yo zanango. O lelo ozo kota ba ennemi ozo se ko sangana na ba ennemi pour détruire libala na yo. Bato bazo biso ke mobali no alekisi. Soka sakani a sakana te do 2 mètres. Yope osui osovali. On va ça na mutu. On va ça pour que manque de connaissances. Pour ce qu'on y ait des valeurs. Obi ndenge o batu baza ko lukalibala. Mama batu musu basa bonde. Abiso mbati. Ako abimina 82 ako mina 83. Po bana ko zele pina maboko pina ba yabiki yango ba bitala. Ndeto zabwe. Mukoka ba obimisa ye. Po libala ngo baswa na katongo poko. Incompréhension. Siko makamusu papa za ba trône. Tant yozo sambela nzambe o comprendre pour ninga na mbana to swana aka yango to lobi zongi seli bala lopa na nzambe po ya za créateur po na nini ozo tata na kenda pe na ndako ya na ngana kuta na pe même problème ya na ngapela mbali le baswana aka e monta zoma na ndako pa mama sele demo après je peux poser son mbali boka ti pa na biso ba lemba nanga bala biso ba lemba na baza kuna posa nanga so ki le na bina zonga pe na kozonga nanga yo zonga ngonde te za lokumu non eza limitation ya accélération ya libala na mama muso se mbali na ye ay batanga mbali batanga yo pe tala niveau na azo batala niveau na ye wana yebaka eza déjà ozo détruire libala na yo donc eza ba trône oyo pesa invisible dozo bateke na famille na biso trône oyo etelema. Gloire à toi. Alors tolingi yango te na kombo na Yesu. Merci de tirer pesa na 9 minutes. Tous avez été sur la prière, nga maman pesa moi conclusion moko pour te rakota na séance à prière. Quand tu as prié maman papa na nga kobi maté. Na bien que les camozo concernés pe libala na yo. Ils ont les locomo quelque part ils ont notre été mais nanzana ko bondela. Nzambe asala papa bato bazo la té. Okomona la tongo pokwa. David alela na Chiklak. Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 30. Alela na bavoi nyonso menza matele maté. Mais tango ayebisi Abiatar yelanga effort. Na lingi moto moko bondela pour la couple na ye. Tango David aloba eke yelanga effort. Abondeli nzamba labine ko bondela soute landa bango okanga bango. Na lingi bondela pour la couple mama pesa ndeko moko penser moko na makamono stolobi. Na ina lobana ya mwasi na papa elonga liboso linga ke nzambe azala maître kati na libala. Amen. Ya mibale linga ke orientation ya libala na bino eko ezala toujours ko uta pa na nzambe. Doto bima na Babylone ototangi na Esaïe 48 na 20 et puis kolongola insir donc insécurité kati. Donc oza insir. Soko yoki kaka donc tese ke zaka bongo nena moni ka na photo wana eza no linga olongola yango ko bato baza insir donc ça veut dire azabo mindi matin na ye moko donc linga olongola ko longola penser ko se focaliser na ba erreur po muta insir maman moi ça qui n'est pas ma bête mais pas ma bête mais pas na ye déjà faut na mozo le gâter a bo ça que batterie peut ko décharger oui vous allez maman donc tolinga tozala vraiment bon moko on nzamba bike 1 + 1 = 1 donc naza wana te nde tozo répéter maman dina azana Angleterre te na minute mais apôtre Dani azana kimia ayibike même na zuiete c'est que inconvénient moko esalami donc naza si a recharger le téléphone pour y ba appel téléphone naza si donc tolinga assurance ezakati na mabala na biso amen tolinga orientation ezala divine ko ute pa na nzambe
et puis tolinga compréhension ezala permanent. Gloire à Jésus. Tokima kozala kati na ndako ya mabala no boyango. Alléluia. Soki mama papa tata mwasi yaya bazala kati ya ndako ya mabala loba nzambe nga na kozala kati na libala. Amen, amen, amen. Et puis bana na nga bakozala kati na mabala. Alléluia. Po mutu apesa libala eza yo papa na ngai. Alors yo okotrompe ngai te. Donc nga na kozala na ndako ya libala te me na kozala kati na libala. Et puis na kozala esengo ya mobali na nga mpe esengo ya mwasi na ngai. Amen. Tolingi tobondela bandeko na biso. Tola sujet na biso ya liboso ya leke. Verset ongo tangaki yango Amos 4:6. Emsu ya Amos mo aza na Bible te. C'est ça. Papa mo pe mo aza na Bible te. Aza posa yokango. Amos chapitre 4 verset 6. Kuna pas Bible na biso, mon peuple périt faute de la connaissance. Pour la kozwa connaissance ya solo. Pour la kozwa boyebi ya solo, il faut kozonga wapi? Pa ina nzambe. Amen. Yango to pesi verset wana pona oyeba ennemi visible ou to invisible. Donc tanga Amos 4:6. Babili bote zoke na kobunga. Pona kozanga kabelu te, kozanga soki ba mapangu te, mais pona kozanga boyebi. Amen. Soko boyebi ya solo eutika pa ina nzambe. Gloire à toi Seigneur. Amen. Amen. Tokobondela eke nzambe abakisela ba couple oyo eza boyebi. Potamo moto ayebi malamu mama, ako respecter conjoint na ye. Et puis oyeba ko détecter. Ba oyo nani bazolinga ba bebisa, oyo eza couple na ye. Tobondeli. Nzambe topusani epai na yo nkolo, totatoli monene na yo nzambe, nazo gloire nazo ndima nkolo, libala ezali oyo ezali institution divine, le plus ancienne ya Biblia. Nzambe tikete mabala oyo nzambe, ba couple oyo nzambe baza na problème ya koyeba vraiment nini eza libala. Nzambe bakisa oyo ezali mayele, bakisa oyo ezali boyebi, bakisa oyo ezali faveur, bakisa oyo eza ngolu, bakisa oyo eza bikamwa, afin que faveur na yo nzambe emonisama yawe na bikamwa. Na rendre gloire kolobete nkolo yawe okosaka te, sembola loboko na yo nzambe, nkembo ezonga epai na yo. Seigneur tikete na kati na libala, respect ezala mutuel. Yawe na bakouple nzambe, respect ezala mutuel, afin que Seigneur batimi bale base promoter encore. Nekonali kobondela bandako bebisa oyo nyonso yali ba ennemi ya libala, esprit ya égoïsme naza kokwesa yango, nazoyambisa yango mopanga, nazoyambisa yango moto na nzambe. Esprit ya égoïsme nzambe ezwe sika te kati ya bakouple. Esprit ya insure mobali aza sure te pa mobali na ye, mwasi mpe aza sure te pa mwasi mobali na ye. Nazoloba ke esprit wana eyebana kokweya ezwe sika te. Oh Seigneur Jésus Dieu de gloire, Yahweh nazo rendre gloire, tout ennemi invisible, na kati na couple nzambe, na lobi ete nkolo, ezokoswa esika te, na kombo na Yesu Masia. Sopela ba couple ba dialogue, ba sololaka nzambe mingi, afin que diable akokende mosika. Couple eza kosolola te nzambe, ezokenda bokauki. Yango nazo gloire, yango nazo ndima, faveur na yo nzambe, elonga na yo nzambe, ezwe sika likolo na nyonso. Lokumu nkembo ezonge pa na yo pambola bandeko nyonso ba oyo balandi biso nzambe tika bolamu na yo esopa likolo na bango bakisela bango nzambe oyo libala ezalaki na pasi na kolanda komitungisama pene ya kopanzana nzambe oza nzambe oyo leki nyonso le Saint-Esprit qui prie par les soupirs inexprimables restaurer ba couple faveur na yo esopa likolo na bango lokumu nkembo ezonga epai na yo pozali nzambe tolobi bongo na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ezali biso couple évangéliste Maku Tangu Ifwene. Oaza pe nazali mwasi na ngai Moyan Twadi Mama Jolie. Zambe apambola moto nyonso alandi biso. Soko li kolanda biso okoti na page na biso ya YouTube. Obeti Tangu Ifwene. Tangu Ifwene okomona biso na YouTube. S'abonner et nzamba kosalo bolamu. Et tozali liso encore naza lundi à vendredi, la radio Bosta 13h à 14h. Ba owa yebi balanda déjà la radio. Zambe apambola bino et que Zambe akanisela bino. Tozali na ONG oyo tozali ko lancer dans quelques jours, dans quelques semaines. Oyo ezali les enviés de Christ, les envoyés de Christ en nation. Amen. Amen. Na sepela mama lo bango bien en portugais. Enviados de Cristo
Para Ajna Songe. Donc, les envoyés de Christ en mission. Donc, ça veut dire que pas en mission. Dans mon clito, Togo, Mali, partout. Et pas Oyo, Zambé, Abengi Biso, pour porter soutien. Zamba Pambola Moko, surtout l'homme de Dieu, l'apôtre Dani Mungongo, Zambé Asalobolamu, pour Nanzela na yo, Nanzela na chaîne Oyo, il y a DM5, na kwa bande kono so supporter chaîne Oyo, pour la chaîne Oyo ko pambola mabota, oza wapi musike pa yozali, ozola na biso, Zambé apambola bino. Zamba pambola bino ya mwasi nyonso ko zana ligne, Zamba pambolo boza vraiment esengwa mitema na biso boza makasi ya mitema na biso Nzambe vraiment apambola bino vana kati ya motema na ngai ba papa nyonso boza na ligne vraiment merci Nzamba apambola bino toza spécialité mende to lingi tozala bien na mabala na biso yango tozo vanda na tango opoto solola o nyonso aza na posa na biso Facebook Évangéliste Maku eza ouvert ou bien vous contacter apôtre Dani Mungongo tokosola na facilité tosengi bolim si soki eloko moko ya mabe elobamaki Nzambe asala biso bola. Partagez bola mona Nzambe esima moto nyonso. Bye bye. Bye bye. Bana ya Congo, bana ya Kinshasa, bana ya Goma, bana ya Bukavu, mushikiye. Yawe yozali papa na ngai, okopesa ngai maso nasengaka, yango lelo na ye liboso na yo, oyo pesa kimia na Congo, moro Yawe, tout est possible à toi. Banana yo bako kufa na mandoki, banana yo bako kufa na nzala, mobulu na mboka mboke kabwani, liloba na yo ekotambola kitoko te, Yawe bana baleli kimiara, kuna na mboka no Kongo ye, Yawe, tout est possible à toi. Yawe yozali papa, okopesa ngai maso nasengaka, yango lelo na ye liboso na yo, oyo pesa kinya na RDCO, ngo Yawe, tout est possible à toi. Banana yo bako kufa na mandoki, banana yo bakanga mina singa misuna bana kumbo etelengani na se, mongu na vandi kaka na mboka, Yawe bana baleli kimiara, kuna na mboka no Kongo ye, Yawe, tout est possible à toi. Jamais tokoki kosenga lipa, po lelo pesa biso libanga, papa yozali papa na biso, pesa Kongo kimia. Jamais tokoki kosenga bisie, po lelo pesa biso nyoka e, papa yozali papa na biso, pesa Kongo kimia. Jamais tokoki kosenga lipa, po lelo pesa biso libanga, papa yozali papa